Ah, je suis presque à l'hôpital pour identifier le cadavre de Louison. Là, je suis dans le dépositoire, là où on cache les cadavres. Et la ligne de la mort, on a sœur, il y a Louison. Elle a expliqué, non, je ne suis pas de leur famille. Bateau à réseaux sociaux, Bazali qui a agressé Bango, déjà, ils ont déjà tout vu. Donc, dans l'accès à corps, na mutum sous à part Bango. Donc là, elle est partie chercher les membres de la famille. Mon ça à Koufi, ça sert même pas à... Vraiment. Ça sert même pas à faire tout ça. Mais je sens que ça va être chaud. La famille va agresser na babi na mutaba réseaux sociaux na yo na zo yak. Balingi va agresser na babi na mutaba réseaux sociaux ngam no sam sa na bango. Donc na éviter na ka makambo. Voici la sœur en question. La famille a na cadre ma mur à l'hôpital en soi na moni corté mais na moni régie qui na accueil principal il y a la morgue na pesi bango combo na âge bango ba laxinga i registre ba le binanga c'est vraiment lui parce que na registre wana bana ba photo avant bango ba koti sa corps na kati ya ba be ngoni na kati ya la morgue na kati ya ba casier bazwaka ba photo bazwi Louison photo Louison monoko etengami oulala na moni photo na ko bimisa ba photo na zwa na miso ba infirmier c'était interdit mais na moni registre na ba photo na une bazwi ava kotsa na kati ya la morgue fois que va confirmer que c'est lui ba directionner ko ouvert dépositoire koto yo corps eza qui n'est comme mon accord vous êtes qui pour lui na besi bango bon na bango clairement je suis son partenaire ndiki nga dépositoire c'est là on a commis na dépositoire ni na yo mona sœur na ye et ba chasser nga ba bengisi skoyo nga c'est pas grave au moins je vous confirme qu'ils en ont vraiment yi to mokuta makana matanga voilà on là en fait ne ba sengi autopsie pour savoir vraiment les raisons de sa mort. Vraiment des raisons on a des tikaline de toyiba ceux qui a suicide ils ont vraiment crise ceux qui va vomir ça il faut maintenant savoir Zambena boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bande au babolingo, tambola mukilo mona makam. Bande kwa Louison balingi bat bakene matanga te. Non seulement bazo benga na batu, mais bazo beta na batu. Andy de on a biso Andy karamoko to yebi wa utiko koma star mikolo yo et star a déploré a regretté premièrement liwe Louison ndenge ba chroni mama ba bomi Louison et a confirmé qu'effectivement Louison a koufi. Hier, atindaki bato na lopango ba Louison na Kinshasa. Malheureusement, la personne, topen de quoi moi si oyo andi atindaki tango akei et pas ba Louison. Juste pour na ko kende ko vérifier pe ko confirmer. Parce que balinga ba yeba bisika matanga ezali na Congo pe ba mekosa quelque chose ba oya ye. O balinga ki mingi. Alors la fille a été aperçue en train de filmer. Ba monie ndinga banda ko filmer c'est comme ça bande ko Louison ba tomboki ba betiye ba buki na téléphone na otela bino boyo kandi ninga zo expliquer ba buki e téléphone
alobi même que il faut luka tindela la fille ce qui paie 100 euros pour la fille à son téléphone mususu. Balobi batu ya TikTok ya réseaux sociaux de babominde na bango. Yango ba permettre te ba tolérer te mutu moko ya réseaux sociaux. Le fait que bamona surtout bamona la fille azo filmer donc c'est qu'azo filmer pour mimana nini ye mutu abomi mo bango batu babomi si mwana na bango ba beti la fille. Et na poto même maman. Grâce Mbizi alobi abato bele bolani grâce Mbizi wana kuna ngala sa elango vidéo séparément parce que ye pona ye lui zo kufite. Na tchena entre parenthèses parce que ye pe bango pe bakende ke pa et pas ya na Bordeaux et pas ya Balouison babengani bango bakota te. Et comment il s'appelle? Arnaud. Nde on a biso Arnaud ya Brazzavillois. C'était un pote ya Louison. Et yekuta banda asala ba vidéo azoka mo lobi mais ngalobi nazaki na Louison. Alexis na image alobi anniversaire nange uteko leka et Louison alaka inga akobimisanga mais abimisinga te tant on a bengi alobi na no t'inquiète na kosaela yo transfert comme ce sont ba quelque chose abi na oka moi o ba blague nde nto nini en fait il est vraiment alinga ki a vraiment na besoin aluka a confirmer so réellement Louison Koufi a bengi morgue je crois ba to bele bo monaki hein vu qu'à TikTok surtout que bonga vidéo milaite mona ba na robetela bino moko mamnya so na lo bezate mais je crois ba to bele ba moni ba image wana personnellement j'ai vu ya on azoloba a bengi morgue a pesi combo na age ya Louison ba confirmer mais net bino boyi ba congolais biso za ba descendant ya Santo Thomas falaki akende akei tina morgue pona koluka ko attester liwa ya Louison tango akomi alobi batuna qui il était alobi que non je suis son partenaire, c'est ce qu'il a dit et alobi parce que bino boyebi eza ma moto kufi ba ko tsoka na lengete ote na master na et simbate alobi non na partenaire na eta ba yoki ndengwana ba vérifier ba la kisi photo parce que kuna so yebembeye ba soka ba image ba la kisi photo alobi c'est bel et bien Louison pona ba to bonzi mate alobi c'est bel et bien Louison akufi et suki wana te ba orienté bisika et ya malili place Louison zalaki malheureusement la grande sœur de Louison l'a chassé tanga monier a gangelier a benganier ndeko a filmé même la grande sœur en question de loin bozela na bitana mega rochela bino juste moi morceau kota suka ndenga zo confirmer ma famille. Je suis presque à l'hôpital pour identifier Arnaud le est là cadavre de Louison. L'hôpital est là. Le dépositoire, là où on cache les cadavres. Et une de la mort na sœur et à Louison a expliqué non, je suis pas de leur famille. Bateau à réseaux sociaux, bazali ko agressé bango déjà, ils ont déjà tout vu. Bon yo pena ba yombo na mandefu boye. Qu'est-ce quoi le problème hein toi aussi? Na lobby hein, nde lo pendanga na yeli ya boyo kinene kwa lobby hein. Et na rochela bino kota suka kota filma même la grande sœur en question. Oh. Mais famille à Louison franchement bino faut bo kasoni. Oh. Mais Louison azaki mutu ya batu sikoyo depuis ka ba benga na batu nebe na matanga. Matanga eza esika ya mutu nyonso. Eza na batu basa d'accord te na liwa ya Louison. Siko bino bo benga na batu net na ndenge nini. Bande ko batu bakene matanga ba famille elingi te bazoko benga na batu. Batu bangena kotala vu que surtout que batu ba ondi maliwa yango te. Lui il était parmi batu bazondi maté parce que asola na Louison les jours avant Louison akufa. Akei kuna ndeko na ye abengani na miso bato azolo bakeno azam muta famille na bango te. O bato réseaux sociaux bazo agresser bango na sens ba ko agresser bino net na ndenge nini topé na nini. Normalement il faut bino boyoka soni. Balobi o bato réseaux sociaux ba bino bo contribuer pe na liwa ndeko na bino. Parce que ceux qui bino bozala ki bien à Louison nga peut-être soit quand même refuge. Louison tango atali
famille oyo ye moko nanu baabandona ye likolo makambo ki deux fois de bato ya libanda to mpe réseau sociaux kutu koloba te bana kutu baa bamembre famille te déjà bamalmena ye bakotisa ye dépression awa ata likolo atali na sasa oyo bata kosuka wapi akoya kolelele epai ya nani akoya kose confie epai ya nani bino bobeta mwana na bino mpo aza deux fois de nkuba ekomi ntina makambo ya justice na ndenge babotola grand frère ya Louison Mukanda boabandona Louison botika ye depuis bavideo ya Louison efritaka wana eleki déjà 1 an après tout azaka même ndeko na bino mwana ta atumi ndako babomaka ye te bokopinir ye oui mais après tout esali ke ndeko na bino akomaki na obligation ya kovivre vie ya hypocrisie mpo asepelisa bino akomi frère en Christ mais c'est pas ce qu'il voulait azwi mwasi atie na ndako bandeko bokolimbisanga et les gens commencent même à questionner en disant que est-ce que c'est mwana waiti atiki mwasi na ye atikali nango eza ya ye bandeko bolimbisanga eza biloko bato bazoloba pourquoi parce que après avoir kodécouvrir bamakambo oyo tokoyoka mpe tokomona na nsima ya liwa ya Louison mais bino bocontribue makasi na liwa ya Louison est-ce que boyebi bino borejetaki ndeko na bino boabandonaki ye et Louison s'est retrouvé seul botindela bandeko ya Louison solitaire pendant kaza na famille et lelo akufi bobengana bato bolobaki no bato réseau sociaux babomisi ye ke bino bocontribue makasi na liwa ya Louison parce que boa mitema mabe boza famille mabe soki mutu akomi deux fois dende komi ni fin du monde il faut boboma ye il faut okate kokange singa na kingo boboye na mai to il faut kokate ye mutu na oloba ngo na esengo te effectivement ata ndeko na nga to mwana na ngai sans effet je ne souhaite pas kokoma pe te ekosala nga pasi na kosepela te me nga na koboma ndeko na nga to mpe mwana na nga parce que akomi deux fois de ata so na kosilika na kokangela ekanda éternellement na kolobisa ete botie na coin ndeko na bino propre et puis lelo boya kotia liwana likolo ya mito ya bato bino bocontribuer na liwa ya Louison bandeko Louison bomisi Louison arrêtez avec cette hypocrisie n'importe quoi matanga babenganaka mutu te Louison azaki mutu ya bato ebele siko bato nyonso bino bozo ko en vouloir bango ne bato babomi Louison ok toloba bongo bato réseau sociaux bato babomi ye combien tozo ko défendre tozo sa ba live awa toko tombokela bato oto yoki ke bango ne babane ko harceler ye n'est-ce pas il y a quand même des gens oyo baza d'accord te boni bino buzoba makasi boyeko depuis que babengana bato na matanga tina niveau bokena kobeta mutu bokena kobuka téléphone ya bato oh mais franchement n'importe quoi la fille yango babuki téléphone il fallait benga police mais oui il fallait benga police ba futsa bino amende oh mutu ya matanga bino bokena kobeta bobuke téléphone ba bato babomisi n'importe quoi bozo franchement oh buzoba makasi bino famille oyo eza pasi eza mawa you see de ceux qui peut-être Louison pas se retrouver na ba vie en ndenge eza parce que racine eza mabekuna matanga na bino OK mais na oyo leki parce que nayebi paswana ngai nayebi paswana ngala ngai na kufa oyo komi Louison ngape nayebi parce que na bandi yango na katikati bandeko parce que eza na musique azoloba na famille ya Louison ndenge babeti la fille oyo atindaki bato babengaki nga kizengi awa et puis ndenge balingi bato baya na matanga te de ya fait la musique j'étais obligé na kata côté wana nazwaki courage wana ya koganga na réseaux sociaux ya kofinga pe bao bafingaki nga peut-être eloko wana nde esauvaki nga pe nazalaki pe na équipe moko ya makasi oyo balandelaki nga parce que nga nabombaki sécurité là il faut te le vérité parce que eza na bato ebele mpenza oyo bakokaka peut-être bakosupporte miniature te mais nyonso wana bagarde yango na mitema ti ezomema bato na liwa mpe nayebiki bato ebele peut-être soki boza prêt te mpona koassume oyo ezokomela bino soit mpona kocontacte bato oyo bakoki koencadre bino nayebiki eza mpasi mpo mawa bauti kobeta mwana mwasi wana kuna parce que nga na publiaki video wana natiaki son ya Marie Misambo
mais ceux qui boquent na compte ya danono bon mona ya tie vidéo wana sans nzembo bon mona ki mutu wana zolo ba papa andi naza déjà awa donc ngam to natinda ki kuna me ba beti ba panzi téléphone na ye ba bengani kuna chance atindela na déjà vidéo moko wana tango zo filmer deuxième vidéo yango ba eko remarquer ki azo filmer vidéo ba beti. Donc là, je suis obligé, lobby natindela ya ta 100 € à son téléphone parce que ngam to natinda ki kuna. Parce que ba maman ya analyse bino batu boya ki awa andi akomi ko finga ba maman mais ba maman ba bomi tout. Les mêmes ba maman oyo ba publier ki mutakala nganga alinga ki na kufa. Si ko bino ba maman analyse soi-disant bino ba avocat hein na tribunal ko mona ka bino te. Na audience bozala gâté mais boza déjà ba avocat boza ba juge ya TikTok. C'est que ah lui il y a kufi c'est confirmé à kufi za na morgue mwana moninga za na morgue. Parce que les mêmes yango na kosala ki pe luiso bo c'est 30 000 €. Luiso asala da wapi. Ceux qui ngambo kona na se sacrifier ki na niveau ya Afrique na tongia ta mwanda kuna ngaya valeur à 60 000 $. Moi voiture nanga na équipé ndaku nanga nazala ki bien nazola la libanda chaque jour nazolu kambongo que un jour ceux qui na kutali na moi si ya bien tout ça la vie ensemble na ina poto bon ba melinga na mbongo relation toxique si moi ça va yo mona ki ana kila ya danger kutuna ye na eko funda mutu wana na beleli na réseaux sociaux mais bino bato boso botelema ki wa boso la pidinga. Oh, pourquoi azofinga ba maman kasi bobima boki ozongi c'est la maman ba besoin mona na ye pour la minute où maman anaza prête à teka même le pango na ya Congo apesa bino 30 000 € ana pour bozongi c'est le mona na ye siko bosali ba live te pona ni bobima lisusu kuna bolo bake ndenge to boya ki ba finga ba maman bino ba maman bozana droit ya ko publier wana bibali bozana droit ya ko finga bango comme ça luizo ye wana kufi bozo courage bobima lisusu vraiment. La police a confié. Louison a confié la minute à Zana morgue. C'est confirmé. Matin que c'est pas na bango. Papa na bango azoli là. Maman na bango azawa na poto. Azo kokate. C'est que bino boza na bana na bino na banda kuna bino. Bwana bana na bino. Mais bomisi mwana muninga. Oh la 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 la. Oh anzi kolobate. Mwana mobali aloba bongo te. Nana okufa bongo te. Nana azobate. Oye na ye. Ozala nani awa nazoloba ezala oyo mutu kotela kinga ozoya kuna o azofinga ba mama neka façon na koyela yo ozo idete po pe ofinga ka makasi kutu ya makasi si wana bwa le dano no bomisi luizo bomisi mwana bato mwana yebi basi wana ngai yanzi na sala ki 4 jours nazolia te na osokola te pona nini ba biblier combien de kutu na yela ki bino mutu oya biblia ka batu yeyo ezana za mutu libosote a biblia ki bote image a biblia na lisusu bino moko bozana ba témoignage ba papa ya lion bazo benga bino ke ba vidéo eza kuna na téléphone na mwana mwasi wana tellement ébélé mais bon porter plainte mais batu oyo bandoki bazozo courage bazo parler mwana mwasi wana ba côté là bon porter plainte bobomi luizo mawa bokuyana basima na bino wana minene bateliso na kiti kosala analyse mpona bana bani na mona moko afa asala analyse surtout bino bamama bino mosusu asala analyse kuna soki bosala analyse bosala analyse mpona bato oyo babandaki deja komenace luizo ke baza na mutakala na ye nde bosala analyse mpona Rosette Kongosa bosala analyse mpona nani lisukombo na ye beauté divine beauté malsaine mosusu wana ya Canada so ikombo na ye nani oyo abwakaki deja mobali na mai ake korekupere lisusu akomi na ye mbanda ya sirene Mervin mebino bofingaki awa kasi moko ye wana aza deja na morgue donc susi na bino bokomi nde koboma bana mawaebisaki bino ke mwasi aza na droit ya kofinga mobali ana droit ya korepondre vraiment opesi bakombo bino bolingi bamama oyo bazanga mibali na bandako bamama oyo ya bitula baza na France sabola bango babomisi luizo bobomi ye siko bozwi nini bobomi ye esalinga pasi naokoka meme kolala te parce que nayebi ntango mosusu nga mutu nalingaki nakufa moto vraiment bokomi yo ifalaki oloba
il fallait qu'il oloba mais nana yaki koloba bofinga kinga c'est ko quand ils ont des bolnga bofinga koka moi oh là là yo ana Sofia soki ana Sofia yo pe msusu yo wana uti kuna ngana zalale na leza na yele ya kufite siko ye wana kufi omoni ki opoza yo surtout ye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma
vieillesse, plein de sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.